Mutu toi koki ko travailler. Zela Shibida, Mama Dodi Ozoyoka. Amen. Zela la tia au parleur na habité. Allô Shibida. Rappelez sous na habité sobo landa biso Mama Dodi. Est-ce que vous ceux qui boyo kabiso boye biso ke boyo kabiso so boyo kabiso te boye biso ke boyo kate. Ah merci Shibida bandela baoyoka abenga lisusu. Ah loba ozoyoka loba. Amen. Mais muninga yazo mona lingi ete. Allez, vous sortez, c'est bon. Fermez-moi la porte. Ouais. Eh, louange. Félicitations, merci. Mais l'homme kuna, auquel nous plaçons aussi, Ndeni Kaïm Taouzo, Ndeni Ngati, Ndeni Ye. Ok, c'est tout bon de la bonne abaninga na kiso. Zamba au pambola. Amen. Et c'est tout ça, on a dit, parce que na moni muninga onenga zali ne ndamba sali muninga ne muninga azana chance na e alengana na posa na kiti sa mutu ana sama bele mutu ana fois que nenga tika kodondo la place odondo na place na ete parce que mutu nde ndamba sali chaseli mutu na mutu na étoile na ye. Amen. Ata yo koti singa na sama bele oko zwa yangai te parce que lipambo lina nde zaki yangai. Amen. Donc ndo yo koti singa na mabele na kena lipambo lina ngai. Amen. Mais Shibida Bibish. Amen. Mais Shibida Bibish ndeko Balbine, notre sœur Barbine, ba uti ko kundaye oyeba ki est bien parce que nazo mona na mir na yo ozo tia makambo ya Barbine bien ming. Est-ce que so oyeba ki sœur Barbine ko solo na biso penda na para sœur Barbine? Barbine aza mwana pa na ngai. Barbine aza mwana parce que maman leki na ya za camarade na ngai. Maleki naza camarade na ngai tukoli ensemble na lingua la wana après pa bakoko na biso na bon marché bazaki susu ya filo mama na Barbine ndi aza ko na bon marché place ba Barbine bakoli ba Barbine baza bato to ta musu ndenge zalaka ba bongi lelo koko na bango sa fungola ka bango nzela papa chamala ata fungola ka nzela abongela ka bango déjà masilo nyonso Allô Shibida. Non, continuez pour Batuba Oyoka o déjà. Barbine aza mwana pa na ngai na yebi famille na bango mokimba. Na yebi bango tango mama leki na ngai afungola ki parfumerie na po ya baba na bango na puta. Na lingwana. Nde place ko na yako ba famille chamana. Bazaki ebele, bazaki vraiment ebele.
liboso nde bakina obana mibali ya didie ya ma apres baya silo babandi koya bamami bamamisa baza ebele bachamala baza ebele bango moko nanu na bana na bango bakokomata basan donc barbine auti na famille moko oyo oyebi baluba oyo base respectaka epuis bazalaki na mbongo na bango bazalaki na mbongo na bango mais eza mawa kokotisa mwana ana sa mabele mama ana oyebi so nzambe alola omona nga ngai nazalaki na beau marché natikali komona barbi na osaka na balabala te epuis lopangu na bango bokota lopangu bayaki lobokota na kati kozaki bayebi yo okelukani kuna do aza ndenge te bato baoluka babimisa ye mobulu akenda kokutana na mobali moko boye lokuta baaka na posa sikoto bamoni ke likambo eyindi ekomi mabe bazoluka ndenge nini bango mpe bakomibimisa na likambo yango yo moka ozotala bavideo ozotala nde baza barbi na koye kolela poto te mpo bamama leki na ye koko na ye ute kokita azolela ye wana bamama leki na efami na bango baza na poto soki alobi ke lelo baya poto aoya poto eza poto te en plus azesu na fiance na poto jalousie ezoboma biso totika jalousie bana na nzambe na oyo nyonso toomona oyo ezolakisa biso déjà ke tokomi na temps de la fin amen mais nazokama nde bato bazocomprendre te tozocomprendre te tozaka na distraction allo tobima na distraction amen tobima na distraction bana na nzambe tobima na distraction monguna nanaka mpona kodistraire biso okoti oki mama ana oteya oyoki osilisi okie kote mosomoni moto ateatre ofinga okoti osisi otie commentaire mwana nzambe mateya kutu omona moto akotia commentaire te mateya obanda oteya boye ti osilisi okomona mpe moto akoti apartage mpe te me okende kotala le même motu wana kuna esika baofinga na balini oyo bato bazotika bolumbu kuna omona commentaire apiblie yango mpe na mire na ye tozoyeba te ke ntango toopiblie biloko wana eza ke toosala evangelisation ya diable buntu banda kofinga bato avandi omona 10 000 vies 10 000 vies mutu avandi wana 2 000 4 000 personnes baolanda ye soko lobolanda obanda olanda bafoto ya moko na moko omona mpe bana na nzambe eza mawa omona mpe mwana na nzambe soi-disant lobaki aza chrétienne asalelaka nzambe to ayebi nzambe na miri na ye azwi makambo ya kofinga mamiki eza evangelisation ya diable bibishi ne continue na yo eya pasi azaka wana atingi koto asisi ake koto kuna tingi aye koto atingi siko yebisa ngai yo mwana ya moto modele wana na ntongo lamuki na ndako nobongami olobiki ngai nake eglise nake lukelongi ya nzambe otinota bato nzambe ate pembeni na yo olingi bango te amen yo kasi bapriere oke ekoma te mpo osano mosala punda Satan azalaka pembeni na biso na minute nakoti na prière nasali adoration nasali milimo mabe babangi moto ya saint esprit bakimi na minute oyo kokota na mama mabe eloko wana ekoti osu na kati nao amen toza libanda tala nde baza koexpose bato mitakala mama ana ese likambo koexpose bato mitakala eza likambo ya lelo eza ya lelo te mais okomona bana basi bazokontinue kosala kaka eloko moko ezotambusa mwasi lokola ngai boye maa 40 ans mama nana poso namona shibida loba mwa makasi vo ekimi loba mwa makasi vo ekimi. Shalom, shalom, ma grande sœur propre, Jol Mamayala, maman Magie Ouasso, shalom, 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 shalom. Ok, Loba.
mobutu tozanga nene kisasa lelo azata za mabele atika bomengo badiama oyo minene soko ye na Angleterre omona diama ya munene batia awawa bato bakenda kokota na mise baotala ngo euta na Congo biso tolalaka nzala tosufraka mobutu azokonga pesa bango mobutu aza nasa mabele te tozososola te bandeko na biso na motema mabe eloko te moningo asali eloko te ozolinga nzambe oyo omonaki te me moto bakendo pembeni oyo alobi ke nasali ene lilingi na ngai olingi ete olingi ete sikoyo olinga nzambe oza sur ke mabondo nino oyo osaleka ekomaka tala oyo mosu babwakelaki maladi nzote poli mwa nzote peli kole bonga ale kasi te ntango babwakelaki ye maladi bafoto tomoni oyo ezotambola na réseaux sociaux babwakeli ye maladi abeli telima bambuma wana ebimaki ye bibishi ntina misu ntango sikoyo nzoto ekomi kokaka mpo lobi video nasalaki bato batali yango batindeli nga sikoyo foto na ye ya bien bapota wana babiloko wana nzambe basali ye grâce ekauki me sikoyo lokola bapota wana ebimaki ntina kati ya misu akomi aveugle. Donc mutu abiki na maladi bobwakelaki ale akomi siko aveugle mutu abotama ya kotala misu mibale akomi aveugle likola jalousie ya bato ya mokili. tala niveau tokende wapi exact tala bafilme banigérien na mboka na biso parce biso nde bakoko na biso babokoli biso tokombo toyebaki nganga te toyebaki kisi te bamama na biso bazala kokende bakatholike bakende na baeglise kotana malgré évite de réveil ekoya nsima mais tozalaki bato bakatholike miskeni tokende te extra kotala bafilme banigérien nde bakotaka banganga bazala mposa bonga moto akoma boye congolaise mpe alingi asala eloko wana sikoyo mama ane so otali na kisasa lelo bana basi bazokufa koleka ta na biso parce mosusu ana potasa mwana voiture ate mosusu ana posa bamona ye mosusu aza na posa keno baloba omona kende baye baze bateke ta oyo tokomi nango ekomisa biso nse po toza liboso ya nzambe na moke oyo nzambe apesela nango amen me kobosa kozala liboso na ye te ifo toujours tozala liboso na ye muka na baoyo bazokende na butu toleki na bango biso lelo te le cœur de l'homme ndenge moko ozwi su chance nzambe apesi yo lisu un jour konga na mona afe nzambe basenga mokolo moko ntongo nalamuka na ntongo na baoyo nzambe oyo eza lokola mbula mobimba amen amen shibila bibishi nzambe apambola yo vraiment toza koserealize te mama ane nayoka mopasi nayoka pasi nakoti mpenza boye naotala siko makambo oyo ndenge ezoleka boye bato mingi na bango eza ya kokufa diable akangi bato misu diable lelo akangi bato misu ataka makambo azokoma atazokoma akomi mokie me mutu na yo ntongo otangi message kozwa quelque chose amen bomonelo te manda ezosalama mwana mwasi olamuka na ntongo azwi kamera na ndako na ye atie yo yosanga nini ya tata na yo ya mama na yo kanisi eza eloko basika oyo toyoka okomona 10 000 personnes bavandi bazotala moto azofinga 10 000 personnes bavandi soki otali partage 99 000 partage me bato balingi liloba ya nzambe te bato balingi liloba ya nzambe te yango mabe ezokola soki otali mpe parmi bato yango baosalaka partage yango bana na nzambe soi disant donc mutu lelo aye akomi makambo nzambe lobi aye atie makambo akofinga lobi wana tozokomprendre te bato bakomi bakameleon alo shibida te oyo kosu te à chaque fois nazalaki na tali témoignage mo na kindeli yo omoni place biso touti
Malobeki ma réseau ma chérie. Te chiko to oyoko bien loba to oyoko ngalo kwa na oyoko seke bandeko pe ba oyoka o. Touti na place oye na loba ngo butumoi. Liloba oyo na loba ngo butumoi. Tokena komi kosisa na ba place oye. Oyo biso moko tokene ko recevoir milimo mabe oyo tambola na butu. Amen. Kota batina banzoto. Donc biso moko tokene ko sala pacte na Satan sa benga biso. Amen. Mais ezalai bo mwana. Tokomi na ba 40 ans lelo te na vandi na salifi na nga na lelima ya mise. Mais on ne sait que batu ba se réaliser que na uta ki ne sikoyo. Na bimi sikoyo. Na koma ta mwa modèle. Na sala ta na mwa ndenge moko ya kozala. Omona ba na distraction. Ozosala soko tali baninga na musika ozosentir ke molimo wana ezaki ko manifester ta musuna kata ndoto no ezo manifester na ndoto na bango. Mais baza inconscient azoyeba te parce que bisiko bango bazali ezaka esika o bato bato kosinda bango na makambo wana. Elo nyesila te. Elo koni nyesila kate. Mais Shibida la landaki yo usaki osalaki outo osala témoignage moko bientôt awa po olobaki ba danseuse nyonso tu oyo babina kala batikala na poto fo baleka délivrance. Donc ngai na landaki yango nazwaki pe part nanga. Siko pona bandeko mususu peut-être o batalaki yango te. Pensez na yo ezalaki nini pena na makambo na message otinda ipona ba danseuse comme yo moko poza ancienne danseuse ya bandeko babina comme ngape ona liboso na yo na liboso bandeko nazaki pa ancienne danseuse message nini vraiment ezalaki caché na kati ya message wana o yo linga ko pesa bandeko na biso mususu ba comprendre te. Allô ma chérie, oyo kanga. Hello na ngana lobezani parce que na olanga na zomona bato bazoswa ba danseuse ba oswana na Congo. Na oto sala émission mo garçon mo abenga zakawa. En tout cas ba okuta on tam plus dans 2 jours awa. Donc maman anelo na ngana lobezani. Si lelo bazo comprendre te na ndo baka balancer te. Na basi yo ya poto na kisaso balala na ba musicien. Il faut pas les kana délivrance. Ozomona mama penza na âge na ngai mama na ngai na 40 ans na mona place sali tatute altongi libaya ya dongi atiki libumu na mukongo emonana sali tatu et plutôt sali mama no tuni ana ba 50 ans japona yenzo tone fo sali bande monana ozo comprendre na comprendre ma chérie. Donc, il faut que les Canadiens délivrance, qui fassent attention. Amen.
Amen. Et si tu as ça conseil. Amen. Atei biso penza. Mais tu comprends te. Amen. Amen. Shibida nga na ozonga kaka mingi s'il te plaît ma chérie na ozonga nga na ozonga mingi na place ya délivrance ba mama ya poto ba il faut bazwa délivrance par rapport ya quoi eloko nini yo remarqué o monique ezo senga pena ke bazwa délivrance peut-être mutu mususu azomona eloko ni ya kozwa délivrance il faut yebise que je vois ça et biloko wana etambolaka na ba concert ba milimo wana ekotaka batu na ba concert il faut que je lango délivrance est-ce que obeta c'était neloko wana ucho leka vite fait. Mutu azalaki na ye bien changer. Amen. 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 Ouais, mpépé wana. Faut pas traîner au bien.
musika te ndeko. Liwe ya musika te. Yango nalobaki danseuse nyonso ya bina. Atika kobina. Eza lobina na orchestre nini. Yo kasi oza vraiment safe. Oza na safety. Lukelo nyanzambe kota na monzambe balongola biloko ekota na nzoto na biso. Amen. 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 Mama Anne. Na moje loko somo na somo na vanda kina di oh Nzambe. Nzamba batela rabiso kaka. Mais Shibida Bibiche, mais s'il te plaît ma chérie. Ba misusu ba lo bakake, oh te nga na bima na yembaki na binaki na zaki danseuse na binaki mais na simbaki na ngaki cité. Est-ce que ko pesa peuple Nzambe témoignage oyo pesa ki na utayi ko pesa dernièrement awa na vidéo na site na yo. Témoignage oh esika ke bino bozaki na ki cité mais président a traîné bino bola la mutakala. Oh, bah, danseuse bazana qui cité. Okomona mutu asatika kobina. Mutu asatika kobina maloba Nzambe bele na munoko. Me akokene na feti abini na koleka mkolo feti. Batu balongwe kutu na piste batikeli na piste. Ata kuna podium ango abina ka bongo te. Mama Anne. Makambo ngalo ba toujours ça la confusion. Omoni kozala danseuse comme un problème na vie. Ok na fait to kuti muto azaki danseuse ta so kata dance but for critiquer. Abi na kuti ko le ka ba danseuse to badina na podium. Asale ibile bloka buwe pela amati. Donc kaka danseuse ayi mais au moins la lobby va payer. Ngana obeto oli solo bon Mama Anne. On disait que na ba demi oui. Makambo ya ba soirée ya ba mama e bandi. Frère moko abengi nga bibiche na osala soirée na ndaku ba mama kaka. Ya ngati ngati ba bloko wana lingana nga okenda ngote. Abina ngati. Eza na oka mukolo moko yeka na ndaku tocha ka dini vrai na kolamba ngati okia po mti. Toke na fe, toke na soirée na butuna montranga moko. Basi na basi. Mama ana tonga na zopi na mwa mwasi moko toto raka na kamera. Zo filme. Lobi na ona tongo erone zaki Facebook
mamana na mimoni na zobi na mwa mwa sanga komi yango oratoni na beni mwa mwa sanga bi beni mobile bo expose nga bo ote e kandi ko zako nga bitente te boko changa bo te parce que bato singanga donc eza loko abatei ngai nakokende su na feti te na batulobi na model wana nakoma kuti na keita musumu tabengi sinya na fai banda nakanda kiondile na sawa na te po eloko nyonso oyo kosala bato bakotya yo ka po ozala ekobina amen akoningisi moke bangono ndiro binisi nyonso ya podium ozomona eza eloko nga na lobaka eza nini eza ke touti presque na toyebi yango yo moko efo oyokaka mateya mingi oyokaka baninga oyokaka bapaster oyokaka batémoignage oyeba siko eloko nga nazalaki nango esefuna telefone elongo mais soki oyokaka mateya te oza na ta oyoka mateya te ozaka na ta okota na facebook koto bafingi otie commentaire koto baoteya lito ino eza te tozokee na suka parce que kala te awa yeme aozwa makambo Jésus revient bientôt. Amen. Akauki na minute voiture a bien ko déposer azaki na santa bien tant ba déposer kaka bando kaka na miso bato à cause ya mbongo. Shibida Bibish, merci ma chérie Nzamba Pambola yo. Allô? Amen. Allô, Shibida? Ok, moko malobe kima toyo kao. Mama an tota na pokwa ponga na rendez-vous ekoki na lobi masikoyo. Ok, ma chérie, di kamute tokuta na 21h tozala en direct. Ok, 21h tozala. Merci ma chérie. Musala malam. 21h bien aimé tozala en direct na Shibida Bibish ndeko boyo kazo loba. Aza moko ya ndeko tosala kine musala moko ngai mama ana kalamba itolo na se na bandai ko sala tobina kine azaki comme chef ten na biso na maison mère na wenge maison mère oya wera son donc ye a tozala kine awa et puis tant tikali ni wera tiki biso na poto ye akenda ko vivre na Londres donc ndenga azana zamboka mona ba Jean-Claude Kalambai sali na Londres Nzamba Pambola yo mon beau-frère Nzamba Pambolo papa chéri donc Shibida Bibish a vivre na Londres donc azana ba témoignage ebele ayambi Yesu akomi ko luka Nzambe bien aimé tant to mona déjà ko biso kutu o ba mona biso bato masumu batu ba mona ka biso bato masumu to kimi mokili to ye pa Nzambe tozo yebisa bino ke miziki wana eza mabe bisika biso to uti kuna eza danger mutu moya comprendre ngo eza te
mutu moya sosolango ezate mais kolo yesu asunga biso po kola nzambe azalaka na ba oya ye nayebi ke nzambe akotika ba oya ye te bana nzambe sika nyonso tu bazali nzambe nayebi ke na bolingo na ye na mawa na ye akobanoke kobimisa moko na moko esika azalaki soki kolo yesu masi azongi te tokutani lelo en direct na 21h juste avec Shibida Bibiche et kolo akozanga te ko pambola biso temi na biso eza eske frère Matou Samuel akobala lisusu to akobala te bato balingi bapesa ye conseil bato balingi bapesa mes condoléances tokozala na spécial émission par rapport kaka pona frère na biso to soutenir ye malgré mabe ye mutu moko ta kozala sir aye ba sikani mabe wane uti o ye mtabomi mwasi na ye o amwasi na lobaki boye o ezongisa ki boye nzambe mutu ayebi vérité na minute otango ndeko na biso azolela eloko o biso tokoki kosala to memela ye soutien ba maloba malamu to memela ye soutien et conseil po ndenga zana otouble ba obimisa corps mwasi na ye jeudi ba kokunda yango vendredi j'espère avant week-end déjà maman Kapi a déjà enterré donc c'est ça qu'il faut même la frère à son soutien après ye mutati kali pour maman Kapi à sakei atato bundi atato bambi frère Matuba mabamzete atato salini muta sakei et comme si que to luka to soutenir frère to luka to pese conseil to memela maloba malam po ya continuer ça akobala lisusu te ba o baza pour abala bo komela biso a mona ba commentaire na bino ba o baza pour abalate bao baza pour abalate donc lelo oh ma chérie mambanda que Dieu te bénisse maman Deborah ok musalate nzamba pambola yo donc lelo tokozala en direct na Shibida Bibiche à partir à 21h juste que le Seigneur vous bénisse je vous aime beaucoup bisous conseil yango wana o akozwa zui o ya kolinga pe kozwa te ye mutakoyeba check